koinda. Botuninga te, bana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye bana poto bana partout bande obalanja Kilongo TV mbote na biso boyebi tango oyo tozali basala nzambe belé to komi kolandela bango to ba réalité évolution ya mosala nzambe moko lelo tozobeta lisolo ya mosala nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi un artiste comédien à s'exception ba théâtre kasi akambaka lingomba munene oyo tobengi centre évangélique de la foi en Christ centre évangélique de la foi en Christ na mukuse tobengi CFC wapi yeba ko installer ye na KDC lokola pasteur titulaire ya centre évangélique de la foi en Christ. Bandeko boyebi communauté des assemblées de Dieu et tambulaka ndenge nini. Ceux qui va reconnaître ministère na yo, lokola pasteur, bako fantsa na lingomba basali o babengaka reconnaissance de ba reconnaître yo. Simana yango ba fantsa lokola pasteur na lingomba et puis sima bako ko installer yo lokola pasteur titulaire. Donc église, il y a pasteur de la foi, ils ont comme église locale. Akokoma na droit ya kosala ba cellule kosala ba église ye lokola église mère lokola église locale mosala na nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi web historique na ye abanda lokola na KDC kuna na Manenga na église oyo pasteur révérend Dokuta Miguel Yese azali ko kamba kala 21 ans na sema makolo ya momu na nzambe référent Dokuta Miguel Yesi aiko tika bongo na kolantsa manetinda ya nzambe asala lingomba otobengi CFC centre évangélique de la foi en Christ lingomba ngwe bandaki na ML de Paris wana profitant pe sambote pa ya papa Imam Papati na mama Joséphine bakolo ML de Paris wapi esika église ezali koyangana pe malembe 3 ans après aiko zesika na quartier 5 na Njeli na avenue Bombo pe bakuma koyangana wana tozali kosambelana siko bazo installer lokola pasteur titulaire ya centre évangélique de la foi en Christ boyebi bana KDC na lo baboyebi awa bokomona lisolo to soleil na révérend Kelani Mpata papa na biso to pe koko na biso Charles Kelani Mpata na 91 tozo solola na azo expliquer biso ndenge nini mosala nzambe akotambola to suke wana te to kende lisuko solola na le père spirituel et pasteur de la foi papa na biso révérend Dokuta Miguel Yesi donc l'église na KDC zarandengwana il faut ça reconnaître le ministère na yo ba consacrer comme pasteur et puis ba ko installer comme pasteur titulaire sima ba ko komisa yo révérend donc pasteur de la foi kalata comme révérend révérend pasteur le pasteur titulaire du centre évangélique de la foi en Christ c'est ça la bien boué ce bande ko ba sa musala nkolo bozo soutenir bango pe bozo kende yango na CFC tozo loba j'aime mon pasteur je le soutiens na ngolu ya tata nzambe le 27 oyo pasteur de la foi a cause à l'installer na yango esengaka ba cadeau esengaka ko encourager mosala na nzambe na mosala to monaki papa na biso ambongo tangu akomi cardinal tango akomi ba installaki epe bato bapesa ba cadeau mokonza mboka pesaki ye jipe ya malonga ya motuya to monaki yango c'est ezaka pe ndengwana soki ba installer ndeko il faut ko pesa ba cadeau ko sepelisa ye ko faire voir que mosala au stali pendant plus de 25 ans eza pamba te nzambe azomona pe apambola abatela yo akobana lokola papa référent Kelani ayebisinga bi papa rabi de la foi aza yem tatikali
ngana papa kelani okufi nante habite de la foi nde mokita ina ngai nabi oh nanu yo kufi dabi de la foi nde mokita ina ngai tozo ngolo sola na révérend Charles Kelani to sololi na pasteur révérend Dokuta Miguel Yesi o wapiaza papa molimo ya pasteur de la foi non c'est pas to landa li solo nanu ya papa Charles Kelani nde tozaki na kuna ndenga expliquer biso botoko ba li solo na biso. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. C'est ça la ronde, on a pour nous recevoir quelques témoignages. On est ici dans son bureau. Lui, c'est le patriarche, docteur Charles Kelani Mpata, qui te lit tous un témoignage, tu peux impressionner et recevre ce malin. Là, à mes côtés, j'ai dit bonjour Pépé. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien Pépé. Vous allez bien là? Par la grâce de Dieu, oui, ça va. Ça va. Pépé, tu lis toujours un témoignage. Il y a moko ya bana to bakoko na yo pasteur Jean-Paul Mayata de la foi où vous allez installer kalaté témoignage particulier. Mpona Paul de la foi na bondeli mingi depuis nazalaki kuna kuteya na ndako ya Nzambe esika yazali pour ça nga ezali était azala vraiment un pasteur bien posé azala tata katina bana oyo bazali koya azala modèle ye pa azwa possibilité ya koimpose maboko na bana po bana bazala consacré bayebana ministère ezala élargi. Alors le coin qui était les 20 combien les 27 les 27 ils allaient installation naie comme pasteur titulaire d'une église. D'une église locale autonome. Alors, je suis tellement content. Et puis, parce que ça, c'est ma prière. J'ai beaucoup prié pour mon petit-fils. Nzambi a salilaye et katinaye toujours ba jeune mingi ba mi pesa katra ministère. Yangwana zane sengo munene kuyoka ete mukolo esie bongi sami oyo ye akuzala imposer maboko na ba kambi to ba kolo na lingomba wana ezali esengo ponanga. Koko na yo azolanda yo na ebite okoloba nini panaye. Nkoko de la foi. Mutima na ngai esepeli kuleka penza kuyoka nsango ya kitoko. Parce que ngana lobaki tango na bondelaki pona yo na lobi zala muuti ya solo njiete ya muuti ya solo obimisa bitape. Alors soki ntango ekoki ngai ezali esengo nanga. Parce que na moni mpusa ezali kati na yo na moni babilembo ya ebianga meli oyo Nzambe amonisi ngai pa na yo ngala nalobaki na yo que vous serez mon successeur oyo nde nalobaki naza na besoin que yo ozala successeur na témoignage vivante pe na témoignage ministériel. Alors soki ntango ekoki mutima na ngai ezali ya kofungwana
Ticket un homme posé, un homme sage, un homme vraiment réfléchi, un homme modéré. Ozala nabo keseni nabana mingi oyo bazali ko kota kata ministère sans encadrement ba ilingi kutu ba viete mais yo okangani nanga. Oh, quelle joie! Nzambe apambola yo. Voilà, boyebi wana papa Charles Nkelani ame ko expliquer ngana obenge pepe. Esa nga mwa bien, pakoli nga mafuta bi rabi. Na pakoli yo mafuta sale la Nzambe. Na bia papa Charles Nkelani Nzamba apambola yo papa mo bien. 90 ans d'âge. Mais azama kasi azo solola Nzamba malamu kosela Nzambe ya kitomi yango tozo bondela pona pasteur de la foi pe akoma na agent ndenge dokuta ndenge papa Nkelani abiye aza mokita na ye aza successeur na ye successeur a succédé papa Charles Nkelani Nzamba pese sous makasi ye pe atana 90 pourquoi pas na 100 ans asela Nzambe ekozala malamu mingi yambo tetoko balso na biso. Pasteur de la chaque mercredi Mikolo na centre évangélique de la foi en Christ toza na mabondeli o tozo sala pendant le 9 mercredi dato comme na 5e tozo benga yango koseka na ngai kolela na bango. Deuxième mi-temps tangu yo zo seka nde tangu bango nanu bazolela bango balingaki yo seka te bango balingaki yo olela kaka siko tangu yo zo seka bango bazolela koseka nanga kolela na bango wana mosala na Nzambe le pasteur de la foi azopesa biso bamate ya kitoko tozala chaque fois kolanda bamate ya wana ezamalamu soza na kin toza bandeko na Kinshasa tinda ba na centre évangélique de la foi en Christ to wana veni bombo numéro 20 bisika ya kobunga te mosala na Nzambe azobondela wana eza na njili azobondela ezoza malamu mingi et ça ça bientôt rejoindre quelques témoignages et ça kitoko mingi et peut-être on a benga nani ceux qui sont en ligne to benga quelques personnes ba me va témoigner pour na pasteur de la foi to benga Baudry Kanda ceux qui est en ligne a témoigner pour na pasteur de la foi to benga fils Kinkela Angel Kinkela Lévi Cyril Arsène Modabi et kozama la mingi to benga quelques personnes ba yebi pasteur de la foi pour na témoignage na moyen de croisant en ligne te zo luka batuna benga na separato la nananu interview to sala to kité sur le terrain to kutana na bande kwa KDC bureau provincial oyo e kambami pa ya révérend Eric Mavinga atinda ki pasteur Willy ayaki ko sola ba kambi ya CFC pour la installation ya pasteur de la foi comme pasteur titulaire du centre évangélique de la foi en Christ. To landi les mana to kobaliso na biso. Il y a 37e communauté des Assemblées de Dieu au Congo, KDC en sigle. Bayaki Kokutana na comité restreint et élargi à centre évangélique de la foi en Christ, CFC na Mokuse. Bayaki Kosola pona o etali, préparation et installation, il y a évangéliste Jean-Paul Mayata, comme pasteur titulaire, il y a église locale CFC. Oyeko Salema, le 27 septembre 2020. Na micro ya bien Bemak, trésorier ya KDC ya province ya Kinshasa, pasteur Willy a communiqué Kiboui. Bon, événement lelo toyaki kovandisa comité de l'église ya CFC. On a grande manifestation et kosalama le 27. Bazoko installé pasteur de la foi lokola pasteur titulaire ya église locale CFC. Parce que na ba règlement d'ordre intérieur na biso ya statut
pasteur soki asali mosala na ye malamu abandi na cellule akomi na annexe akomaka local soki akomi local esengeli bakambi ya lingomba oyo babengi bureau provincial baya kovandisa ye oyo yango wana tozobengake tozosala fete ya monene na date le 27 installation ya pasteur titulaire de la foi Jean-Paul Mayata. Bana notre père, bana Kodef, bana CFC, invitation oyo eze ya bino. Le 27 septembre oyo na 9h, boya ebele ko assister na installation, tope na fête oyo. Mosali na Nzambe, le pasteur titulaire ya CFC, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, azokoma officiellement reconnu comme le numéro 1 ya église locale ya CFC. Eh bien voilà, merci beaucoup. On a élément auto lengelaki donc bana CFC basolaki na bakambia communauté des assemblées de Dieu province Kinshasa bazolengela ndeni milule koler le 27 oyo koza en direct na ba chaîne na biso na de la foi TV et puis na Kilongo TV bomuna yango ndenge nini na ebite to benga ordination to installation eza installation en quelque sorte eza ordination donc bazo installer pasteur de la foi na benga bandeko baloba trésor ntinga lingaka bu frère trésor et ça moi bien Gauthier Kele et ça ka bien bu bo comprendre na benga nani na benga moko e bandeko ne ya musala te so na ozwai na me ko benga bandeko ba en ligne. Voilà, il apparemment il est en ligne. Tozui Ndeko Baudry Kanda. Allô, bonjour Ndeko Baudry Kanda. Bonjour Ndeko Rabina. Ouais, aux en direct na Kilongo TV, tu as une impression par rapport à l'installation du pasteur de la foi comme pasteur titulaire de l'église centre évangélique de la foi en Christ où ils ont prévu le 27 oyo. Ouais, na qui information na vraiment na instrument makasi ya koyoka mambo installation parce que wana za papa na ngai za grand frère na ngai papa na ngai moninga na ngape patron na ngape donc qui instrument makasi ya ko pesa moi ma vie na nga par rapport à l'installation ya évangéliste Jean-Paul Mayata na papa wana na moto na yebo aza vraiment moto neto lo ba na Kinshasa donc na moto na yebo aza moto donc na manzambe ndenge ba père na yeba sepeli ko yoko installer comme pasteur responsable de l'église CFC donc ils ont moins des fait moins des oyo biso bana na ye tozana isemo vraiment ya komona mama ndenge wana kosalama eza ba événement oyo toyoka yango kaka mesiko oyo biso lelo tokomona be papa na biso qui esalami donc toza vraiment na soko makasi de orate. Ok, olobi ya Hollanda o certainement okoyebisa nini eloko oyo nazala le pasteur l'évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi eza ke azana eloko ne oyo donc na ebite likabo nzamba chapa na ye oyo banda na ye ba etisiko yo eza humilité donc azan humble donc ya osangana te donc na osenga souvent nzambe apakisa ngo lisusu parce que yango nde tosala ye force na ye mpona ngai efandi wana humilité pour reconnaître mutu ayebi valeur ya mutu ayebi oyo aza nani oyo aza mwana oyo aza yaya oyo aza papa donc yango esalaka force na ye donc côté spiritualité rien à dire parce que tozomona tozala na Kinshasa awa komona biso neti biso boye toza wana njili komona mosali na nzambe adimili na njili asali église na njili bato bazoya na njili donc eza eloko moko ya kosakana nango te parce que ye aza teke azalaki na bumbu nde aye osala église na njili te soki ezalaki bongo toyoka ata basamba ata na bomwana na ye tokaki oyo asalaka boye parce que église eza pembeni na ndako mais témoignage toujours ya malamu en tout cas nzambe abakisela ye susu mayele apesa sagesse apesa ye oyo nyonso esenga motema na ye afin ke
akamba église wana ndenge akamba yango déjà parce que liboso tokoloba ezalaki neti mwa ezalaki neti ya kobatama sikoyo azwa vraiment bateau de commandement adirige église wana ndenge adirige yango lisusu ainove nzambe apesa ye lisusu eza plaisir ya motema na ye. Voilà, c'était donc la Baudry Kanda, il y a magazine BNB et ben, donc on va tenter d'avoir d'autres personnes. Je ne sais pas appeler qui maintenant. Je vais appeler un frère, un ami et Gozamala Momingi. Allô, voilà. Allô, bonjour papa Constant Manu. Bonjour. Aux en direct na Kilongo TV, tozolo bel installation ya pasteur de la foi. Et tango yoki sangwana d'abord ça la kiondeni. Vraiment na sepelaki surtout vraiment na yebi que c'est de la moi na biso ya famille vraiment Nzambe a batela ya pese sou makasi mingi pour biso na Paris tolandaka ele nyonso. Vraiment eza journée mo ya esengo mingi vraiment nzambaza na bino apesa ye nyonso oyo ya akoki kosala. Merci mingi en tout cas. Azolanda oyo nayebi te koyebisa pe nini? Papa de la foi ayebi donc na ndimaki teke lelo kozala ndenge azali bon soki ayebi lisusu na fete ya ladi asalaka baimage moko et puis en récompense natindaka ye bacassette vidéo bon donc ba VHS vraiment nasepelaki makasi et puis nzambe azala na ye kaka vraiment. Merci beaucoup, Photo Manu. Merci. Voilà, ça se passe comme ça, on est sur Kilongo TV. On va tenter d'appeler d'autres personnes, on va voir comment ça se passe. On est sur Kilongo TV et parlons de cette date 27 Oyo. Ils ont installation à pasteur de la foi. Les installations à pasteur de la foi comme pasteur titulaire, il y a l'église centre évangélique de la foi en Christ. Je vais voir Maman Zanlinte. Zanlinte, na meka benga bandeko na okuta en ligne, nazo benga natala soki esande nini. Pasteur de la foi za mutu abatu. Pasteur de la foi za mutu ate yakabato. Apesa batu iloba nkolo. Allô, bonjour Maman Léonie. Oui, Boni. Bien, Maman Léonie depuis Belgique. Tous en direct na Kilongo TV, tous beta lisolo ya installation ya pasteur de la foi le 27 oyoka ki sangwango? La yoka ki na monaki. Et ça lui ndenge nini? Makasi penza donde na zawa ngai pe na mobiliser baninga mususu kuna na Belgique. Donc dimanche awa na Belgique to kele même critique to kolanda ngo penza awa en direct kaka kalate na utosana mama Odette de la foi même si maman tuka bo sala biso benga kuna penza biso pe bas yebisa papa rabi chance po bengi oyo za muta communication penza to la penza bibisa biso te mbo tokobomba te tokopanza sango nabi tokobomba te tokopanza sango tokopanza ya na ngana benga na chile lusu message na biso ke ya yoza kote kuna ezala te ko soki ni le sali bo groupe zongi sibo to landa penza direct tina suka merci beaucoup ngai arban tande ko bakoye pananga tande pananga en direct de biso do sa fête na kini yo kuna fête na Belgique andenge zali a fête donc nena zawa nazomona ko ndenga koloba te ya nazomona ndenga koloba te tozozela ngoya merci merci Maman Léonie bana Belgique nyonso merci voilà bana Belgique Levi Cyril toko panza sango
Merci beaucoup. Voilà, ouais, maman Léonie depuis Belgique. Et Nazomi Benga Batou, Nata Bandekonini Oyo, Fiston Bastien de FJB, Nabostani Ote, Nabinga quelques-uns, maman de la foi, Nozo Ote, Nebite, Azan Communication, je pense qu'Azan Amsala. Tolanda, les référents de Kouta Miguel Yessi, Oaza Père spirituel, il y a pasteur de la foi. Pour nous, on a Toko Balsion, le 27 Oyo, et Isaac, un centre évangélique de la foi en Christ. Installation, il y a pasteur de la foi. Bonjour, révérend. Bonjour, mon fils. Vous êtes un pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Toza bomoko yako bota ye kati na molimo mpo ete nzambe mutatinda ki esika ngai na zakote ya sango malamu. Ngai na bokoli ye na liloba mpe ye atosi yango totambuli ensemble kino leloyo. Leloyo toza na likambo oyo ezobongisama. Naza d'accord na likambo yango po ete mutu akweko telima na niveau moko te esengeli mutu achangeaka amata escalier comme ça azali komata pe azali kozwa oyo eza na ye mposa mpona kokokisa ministère na ye ezali mokolo kitoko oyo bokomeli ngai awa. Installation ya pasteur de la foi yebisa biso nanu bino bambuta za bantu installation yango ezalaka nini? Installation ezalaka confirmation ya musala mutu azali kosala ndenge azali kotambusa musala soki ndimami ke ezwa malamu mutu bakoko confirme ye kokomisa ye na grade ya coordonner ye ya confirme ye na ndenge oyo musala eza kosalemela. Ezali fete monene vraiment ezalaka penza na impact ya kolobake mutu akomi na esika oyo eza koluka ye asimba. Donc mukolo yango tokosangana ensemble na bakonzi ya communauté ba oyo bakoya biso pe tokozala wana ya un mot à dire ekozala na esika oyo ye abotami. Jean-Paul Mayata abotami na Bon Samaritain kuna na Manenga numéro 36 quartier 13 kuna nde abotami abandi makambo na ye nyonso kondima na ye nyonso abandeli wana na ekodime kino lelo oyo alongwe na nzela na nzambe te azali kaka na nzela na nzambe mpe nkolo aza ko evolue ye na ndenge aza kotambola na kobanga nzambe epi na molimo ya reconnaissance oyo eza na ye po ete likambo moko te oyo kosalema oyo ezangi ebandeli nzambe ayebi ebandeli na ye ayebi ebandeli ete ako évoluer na likambo ya boye. Donc dimanche le 27 ekozala dimanche moko historique inoubliable na kati na lisanga ya bana na nzambe nzambe azana biso elongo po ete gie akotika te na makambo oyo ezosala ye. Allô maman Odette, bonjour. Bonjour, tout va. Maman Odette de la foi aux en direct na Kilongo TV. Non. Tozobeta lisolo ya installation ya pasteur de la foi eza prévu le 27 oyo. D'abord tango yoki sangango esa ki ondeni.
sikoyo bibumba bozuka mutu apeli bobo na bamaske na munoko nazali tozoyoka na biso toyebi ke tokomibatela esalaki onde nini date ya le 27 au installation à pasteur de la foi ezaka surprise parce que nga nayebaki yango te bon nayoki yango nakamweka bon kokamwa te parce que eloko nzambe asimbi ezala nango ka bon amen esali bien esali nango esengo tout mais kaka nde ezalaki juste donc moyen moto akoprépare eza te bon bazwi bato bapie levé mais eza fete monene si nayebi fete monene nabosani nkombo na ye papa paster nayebi te soki paster wili soki paster wili ye nde moto aexplikaki nga yango vraimen ntango azoexplike nga nazokomprendre te nayo banayebi makambo oloba te nayebi yango te akamwe kaka apres aexplike nga ndenge elekelaka église faut faire sa cadeau, famille faut faire sa cadeau. Bapesa ba cadeau mona mamutuka moya bien to lupangu to eloko songolo bapesa cadeau bien pona ko honorer pe ndeko asali nzambe. Voilà. Kinanga bia bonga ebi na yeba ke monter. Non voilà. Nani kaka mbana hizo msafiri depuis na yokango ba tanga esenga ekoksa 2. Je ne sais pas qui a encore appelé, beaucoup de numéros là en Amoutou et la ligne a été quoi ça bat n'a bien encore surprise bandeko baza intéressé beaucoup de l'anta ba voice topé beaucoup bien à souhaiter félicitations et père pasteur de la foi et ça qui toko minga ça Nzambe 21 ans c'est makolamu ya Moumbu na Nzambe le pasteur le révérend Dokuta Miguel ici et le loisa installé comme pasteur titulaire et tika Nzambe quoi comme une autorité toi a eu pouvoir ya reconnaître ba ministère pe ya ba naye ya ça ba cellule lokola et comme église locale. Merci beaucoup Nzambe pambola bandeko nyonso merci. Je pense que prochainement tu vas interviewer bande comme ça qui note comme le 27 ans tu vas interviewer et bah tu me souhaite la vidéo au beau partager et zamala mingi. Merci et pas à trésor tingi merci Gauthier Kele. Merci na Fiston Bastien de FJB International. Merci Lévi Cyril Arsène Modabi, Ariane Ochesco. Merci à vous tous. Merci na maman d'aide de la foi. Merci maman Léonie, maman Mireille, Association de la foi en Christ. Merci na Fondation Rabbi Mavinga, Pasteur Kosi, Azoleng la Milulu Oyaye, séminaire ya Lisoloni Babeta Pona Yo Eza prévu les 5 na Kasangulu Kino, les 11 Toza Wanape Pona Musana Nkolo. Tikate Yesu Christ en Nazareth Azamabota. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tanger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela.